JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. JDK Mopao TV, votre chaîne. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Bandeko, noto kwea na video moko awa batindeli ngai ya Sango Israel Mutombo azoloba makambo o ngana utikoloba. Na utikoloba ngokaka ya 2 jours. Na celle sous vidéo mususu kaka lelo na lobeli kaka makambo kaka la même chose. O bandeko na biso ya basi pourquoi bozo la kisaka biso kwa ba masoko na bino. Na masoko ngezaka na nini bobomba nini. Avant que nous sikana otoko ya na vidéo batindeli ngai bandeko ngai to s'abonner na chaîne na bino JDK Mopao TV ko s'abonner ezaka na ofele et surtout bandeko to partager. Avant la vidéo ya Israel Mutombo Sango na kolinga na liboso botala question ka o toujours poser tous les jours maintenant toujours comprendre te ba maman eloko nini o bobomba na masoko eza nini oyo bozola kisaka biso kaka o tambola ozo baluka eloko nini sozola saka masoko siko masoko ngo bochaka nini bobomba nini bozo kanisa nini mambo ya soni moi si news communiquer na ba réseaux sociaux ka kotika na ba réseaux sociaux eloko liboso mfwengi eloko ya liboso mfwengi. Donc moi si news sociaux kotika na ba réseaux sociaux, moi surtout les femmes congolaises donc sera kotika na ba réseaux sociaux eloko ya liboso azomona il faut la sabato kaka sima na ye et on a mis tout ni question sima ngo ezaka na nini bombaka nini na kati ezaka na nini basima mpe koma basima moko trafiquer basima moko boye ba chinois et où me raté. Donc yo mona sima na tozo kantina de sima ya solo nzoka sima na yako bakisa biloko koto bakisa di chiffon koto ya chiffon koto ya bakisi buchu koto yo donc mabele batonga yango ba mabele ngo ko ya noki au moins la jeune fille à 20 ans mabele feza tina libumu to toujours mona makampo toujours comprendre te basi balingi nini ba mama ya lelo génération lelo eza nini ba mama na biso époque na biso ya kala ba mama zairoise ba iko bomba nzoto na bango po mona mama ta sima na ye o mona ta loboko na ye o mona ta lokolo na ye ezaka problème mais lelo to o mona ngo ekomi nango yo fele ya ofele ya moyo bala so mwasi ezate po nyo socio monaki olembi na yo bandeko ngai na otuna question ba mama yango masoko oyo esumbaka te yango komoni ba komo benga bino lisibili bweke soki lisibili bweke parce que bozana makambo mo boye bolingi komi pesa respecter bolingi komi pesa valeur te la femme zairoise aki femme respectée femme moko ya lolendo femme ya valeur femme moko ya lelo mwasi akomi eloko lokola jouer eloko pamba. Donc moi si congolaise maman congolaise nyon sur moi dans les réseaux sociaux il faut l'accès à soko na ye à l'accès simana ye en ça ka faut moi 2-3 pas défiler moi le kuta car rapport une l'accès simana ye alors na otu na sima moi sumbarate alors bota oyo ndeko moi si oyo c'est la même chose na éviter lo ni balingi na éviter après on fait une vidéo ya Mutombo Israël Mutombo ka uti koloba na lo déjà. Mais tout à moi si oyo ndeko moi si oyo tolanda parce que la musique mais moi la musique était pour ça peut-être déclaré n'a évité mais tout la kaka image brutal. Donc en fait objectif n'est zali bomo na kaka nzoto na azoteka nzoto tala ala type kale sauter
Talaga ninga lati ayo teka nzoto na ye na ba réseaux sociaux. Ayo teka na ba réseaux sociaux. Tal. Ayo teka na ba réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que il y a ce monde qui voilà, c'est la femme, je suis la femme africaine, moi c'est Kitoko, Sima Kitoko, Nzoka Nyoso wana bo mona wana, eloko yate, point na point, nie na nie. Cerveau zéro, cerveau ne besoin wana, na ba kabelo salité wana, nyoso yana masoko. Nyoso yana masoko. Alors, on a souvent tout kasko vidéo ya Mutamba, pardon, il y a vidéo il y a Israël oyo auto tingela mayango na on ndaso boyoka makambo to loba ka sikoyo boyoka makambo oyo na te ko loba il y a quelques jours boyoka Mutombo Israël sango aye ko loba la même chose. Donc on dirait bateau pe balanda biso. Pour c'est quand même cohérent, c'est on peut dire, c'est quand même coïncidence. On a entendu le il n'y a pas longtemps, yé aye abimisha mbalamoko ndeka na lobaki nenge bimeli et Tolanda. Na TikTok. Pour la basi so bazobina balakisaka sima na bao. Bon pour la moi certains ça la vidéo sont à lati bien. Ake liboso atelemi na lokolo mo babatsaka boloko ya mutoza kobuka na lokolo. Ezaka nini? Bazoteka nini? La plupart de ma vidéos na TikTok on basi bazosala eza ne butazoteka tala ya van. Mais bokeba bataille ebele bozona na TikTok bozomona mutaza lokola guitare basse aza lokola lutu. Soyo balakisi yo ba sacrifice asali au-delà ya ba chirurgie na kati ya nzoto wana bakangi nzoto azui bazobenga ba setira moya ba gen ba niki nzoto abimi lokola Lazare na nkunda likolo nde achela mamena se wana bakangi etikali ka ba mbome lokola Lazare. Donc Israël ali koloba que on sto mona na ba réseaux sociaux c'est du faux et archi faux. Bon, l'andana bino bangote, eza banzoto na bangote. C'est des corps fabriqués, des corps, c'est de la tricherie. Pour ne tromper qu'à la vigilance, pour ne tromper bino bamibali. Il y a un besoin de piège pour qu'il bala basi mo boita ma kolonga la kisimbiliki boeke na ye tondolo yangote tondolo solo. Ma soko yo bande komona na yo mineno na oyo ezaka na kaka ba buchu ba tchaka ba bilamba mabele moi ça ngani mabele. C'est-à-dire que ba biloko ba benga ba gain au moins na moi si tout le monde qui on pas ya Anna Armstrong so azobina ba biloko na bana ba tira mibali ba kiss na ba lata wana au moins Anna Armstrong na donc libumpe na plat no bimna o na donc Platini karate Michel Platini karate. Donc les bons peut-être voir sur les potes plateau pe na plateau. Nzoka za tali bunene. Ba ta ba gain. Ba souffrir tant zobi na wana pona azwa bino malamu alati gain mo ba kangi bunene nyonso akangi ajiba biloko mike pene alati na nzoto abaki sinyoso na sima tout alati bilamba tout ça tant yozo monena ba réseaux sociaux au kanisaki au grand prêtre vraiment au vrai chéri tala sima. Talami panzi, talami eloko ezate. Point na point. Zéro. Basi ya bakisaka babiloko na nzoto. C'est-à-dire que lelo yango bazo tout la bango tout ba femme seule. Parce que nzoto baza na mwana, yaka nzoto ba réseaux sociaux. Yaka nzoto ya TikTok, yaka nzoto ya YouTube. Eza na nzoto ya libala te, eza ba nzoto ya mabala te, ko va na mabala te po ce n'est pas du vrai corps. Eza ba nzoto na bango te. Bazo baksa ka likoloka poka ka attirer attention a ebika ke ba congolais balingaka mingi mfwengi, balingaka mingi voilà, balingaka mingi nzoto donc azo bakisa mais ayebi ke nzoto le vona na libala te. Pe ko vona libala te pona libala tango akolongola kaka kisibili bweke alongoli nyonso eloko ezate. Point na point, zéro. Échec. Alors,
Bandeko basi oyo baza ebele parce que moi si oyo azana mobali na ndako. Elle sait se faire respecter. Moi ça na cerveau na place evanda. Akosa ba makambo te. Ayaka a se filmer azolakisa sima na yem fwengi na yendenge etondi ndenge vimbi akosa la yango te. Oba osala yango, ce sont des femmes insensées. La plupart c'est des femmes célibataires. Oba bengana mibali, bavanda na bana, bakipape bana te. Ba mbongo na bango yango ba lesa ba jigolo. C'est-à-dire basi oyo otobenga basi ba parking nyonso. Okena parking ya Cora, okuta ya sos a se garer. Okena parking ya Carrefour, il y a Leclerc, il y a Aldi, il y a Lidl. Okuta ya so garer parce que mon surtout ayaka a garer na ye à côté na magasin aya se la course na ye akei. Donc basi na bala ndenge moko. Ba vani na banda ko mabala, balingi mabala te, bon balingi mabala ya baninga. Est-ce que c'est vraiment normal? Moi si pena, au moins peut-être si ma opena donc si menteri pena donc opena donc opena donc mobala balaye mobala opena donc azarane sengo mikolo nyonso mobala akotaka mataka lola tous les jours non, moi si ya mutu nyonso parce que libala oya zalaki aboya yango akoma siko likangu na libala muninga tani basi ne soba vivre na mboko yo basi ozomona oyo ozomona pena ke azul la qui s'appelle que yo kanisi pena ke oui ya solo pena donc moi so pena donc asa ne loko ya malonga eloko malonga te point na point moi c'est mutu nyonso azul la libala kuna ya muninga c'est-à-dire akoma likangu akoma pine ya réserve ya kotaka na deuxième mi-temps donc yesu match bandi na côté ya suka na deuxième mi-temps côté suka aya koti parce que mobali aza ya bato aosela nanu ndako après soka sisi aye kosela nde ye mais yezaki na libala na ye na kingandi mais alingi libala wana te nzoto wana nyonso wana oyo atilaka na biso na bareseau sociaux eza nzoto ya basakana nango kuna eza nango ya likangu atala bandeko na ngai potika kolandaka bango basi ya maboma basi bao réfléchir lokwa baniama oyo ba cerveau na bango eya na masoko cerveau ya bandeko ya basi wana nyonso bongo wana ekoma nango na couloir kimbuta efana na couloir kimbuta batondolo wana eza tondolo moto nyonso afibaka na ye soki kaka na wenza mariano okosomba no tondolo fibi na yo oke na wenza ya malueka okosomba na tondolo fibi na yo oke na wenza ya kisenso okosomba na tondolo fibi c'est les basi wana basu basi ya kovana na mibali ti ya ngona bango l'air nyonso to ba oleka ba TikTok balakisaka asima parce que ce sont des femmes déjà insensées, des femmes perdues, des femmes qui n'ont plus rien dans le cerveau. Voilà. Donc, on va prendre biso et l'autre côté, sauf qu'ils vont détruire de génération en génération. Bolanda kabangote, botika bango, baza ba femme ba rovan ndoko libala te. Ça dit ma soko yo zomo na zo la kisayo, et ma soko za na yo kutula. Ba bitule ba réseaux sociaux. C'est-à-dire ma soko les ara pour les réseaux sociaux, et là ndoko libala te. Nous te rejoindre ndoko libala azate. On a le nous a vrai. Eza vrai on nous met nous les solo, on eza vrai. C'est-à-dire que basiwana bazali ba bisibili bweke oyo baza pena do na cerveau nie na nie masoko ba la biso na tous les jours nie na nie et lo ezati soko zui en fongoli en boye au monde na tala ba nie tala salité c'est-à-dire ba soko na bon pour pour mtalati manzaka ti awa manzaka lokola zabu ti awa aw sokola tondolo ndeli aw sokola tondolo le nini akonika mfwengi ndenge nini basi salité bilamba kam de bomba bango ndebo mona kaona bilamba kam de bomba bango so bilambe longwe nazangi maloba bilamba kam de bomba so bilamba one longwe bo mona bango wana na ba Paris ba otambo na ba Bruxelles na ba mboka na partout ba otambola o mona bino bi lole za ego yamba ba nzoka lole ko yamba kaka bazabu na bazabu batunité c'est la société donc nous autres nous sommes na kaso bilambe longwe ate ba congolaise et a passi to kutaka na biso ba zaïrois to kana biso ba zaïroise na ba zaïrois to kana biso bien boye so ki simpliki boke ni na butia biso na Congo banaka to kota Congo maboma na maboma batu mitu koma osala kwa ba nyama les animaux
Moi si mon babena donc moi c'est mon colo penda donc a au monaka qui faut la sabato simanaye. Au niveau de la famille, vous avez la maman, vous avez la papa, vous avez la oncle, vous avez la banate. Donc, ma femme, moko donc insensée, célibataire, ma femme seule, ma bengana mi bali, pour passer la cave à bêtise. Et voilà les résultats. Nous sommes sur le cas bilamba et l'eau est athée. Ma chiffon, ma chiffon. Nous autres, réseaux sociaux, nous autres, TikTok. Yenga wana boiza pona libala tezaka pona ba TikTok. Baoteka ni nzoto. Na ba réseaux sociaux na ba TikTok. Na bitula ba TikTok. Na soki na nga ba ndeko na ngai merci na partage na bino nzembe lo la pambola bino to s'abonner na chaîne na bino JDK Mopao TV. Merci beaucoup en tout cas to comme la prochaine émission. Ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.